mboka ngo eza ndenge nini tozo comprendre te biloko ezo matatalo mbongo en circulation eza te e bango bato yango bazo gérer comment est-ce bazo gérer mboka ngo sans gouvernement tozo comprendre bango te à moins que baza na bateau magique ba gérer na lolenge na bango mais il faut batia gouvernement et puis ils ont comme ça battre bango bazo kan ko la battre exemple ce que oh tel pays ba tambla sans gouvernement mais là ko comparer wana eza raison te hein RDC eza mboka wana te jamais to viva événement ya boyeke autant de mois depuis l'investiture ya président gouvernement ezate ezala kate tozo comprendre te mais le chef de l'état il est à premier ministre et l'autre n'est pas la bonne côté gouvernement baka les awa hein ni les autres zanga ipo atia gouvernement batika ba intérêt bato ba politicien mboko yo donc ba visa ka ba intérêt na bango moko peuple azo souffrir donc pour na bango ezo lever bango te kaso ba vendre on ba tonga ba immeuble pas ko kenango ba près tout ce que bazo ko croire que bazo ko faire souffrir le peuple bango de misère na bango wana mabe na bango ko landa bango to tikala ko mona jamais motakufi na ba immeuble landa bango mais mabe e ko landa bango ce que ba bongisi mboka ba bongisi peuple nzambe pe ko cancel bango mais ce que bazo sala boy bazo ko luka toujours mabe ezo landa bango ba ko wumela te ba politicien ba sala nyonso pour que gouvernement et bakobima na temps o esengeli parce que na mboka nyonso tout na mutazaka na ba responsabilité o yaye biso te esengeli to sangana pour que to sala gouvernement mais il y a les décideurs o baza na responsabilité ya bosala gouvernement wana balukate batala kaka par rapport ya ba réalité o bango bazo vivre ou alors contrat ce qui ezali non mais batala par rapport à la population. Mi balé pour un problème à gouvernement. Nous avons comme une catastrophe. Oh 100 jours, 100 jours. Oh les ont dit, oh policiers, soldats, fonctionnaires, 400 000 francs, tout. Les lots oh papa Félix toujours voyage, bien papa naé. Ça coûte combien bimaki? Mais toujours peuple a souffert car dollar na moment oh 1660. 1660, donc 16 600. Et ça passe, pas maman. Et ça passe. Pour n'importe la biso. Donc, bazo la nan ba bien à bango toujours. Mais pour na biso to comme individu. En tout cas, barossa na bangote. Barossa na bangote. Toujours souffrance. Na sera kabila ko to na ko mona ya Joseph na moni moi bien. Mais oyo to kozala pena souffrance. Maman, je te dis, na ebsali kam oyo. Donc to kolela ye. Bien si tu as une souffrance, mais oya siko to bani na moment oyo et vous allez plus pur. Tu n'as rien ni. Tu as mon adresse événement. Bakulu na bakomi mingi. Trop. Hein? Bakulu na bakomi mingi koleka. Mama bongo mboka ngolelo oyo. To komo lela biso ba msuku to ko na tanga Joseph Malam. Na tanga Joseph mon mais tu as souffrir, tu as ko akende. Mais na moment oyo to komo lele lisusu. To komo lele lisusu. Hein maman. Donc pour le gouvernement na biso ezaka passe to tchana nzambe liboso ba welela nanu ba poste na bango te ba famille na bango te bana na bango te